Amis fidèles internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle que vous nous captez. À ces moments, sur votre émission Faits sociaux, la chaîne Abino Bolingara Mingi, Mosakoli, Chako, télévision. À chaque moment, toujours la bino actualité dans le temps réel et puis toujours la bino toujours modification. Ningi za la cara pour la défense, il y a drapeau. Na pesi batunyo so balingara mbote, na pesi d'abord mbote. Na numéro 1, il y a chaîne Oyo Mosakoli Chako télévision. Le pasteur Michel Chako, hein, mon boss, na pesi mbote. Et puis na pesi mbote, na famille Mobimba. Et si ka besoin mibino na Canada, tika na pesa mbote, na ba partenaire na nyonso, tika na pesa mbote na ba abonné nyonso ya chaîne Oyo. Na sina lobaki batunyo so balingara, bo s'abonner massivement na chaîne Oyo. Mikolo toza pena net na faits sociaux parce que mambo leke belé et leke belé na société et c'est nga photo lobelaka ndenge zalaka kaka lelo vraiment to sola moi mingi na manager international Azma Kiala il pas décidé qui alors les gars na faits sociaux to pendant le mois teke toza na pena moi si j'ai belé est-ce que to simba pour que batu ba abonné ba sepela pe bato nyonso balinga émission oyo pe molobeli mboka Miss Girl artiste ba sepela merci naza bongo na mupanzi nanga ndé bozo mona biso ka bo merci l'équipe technique nanga très fort ingénieur Dao mutu montre yena benga ye mutu montre pas à effacer les tableaux na comprendre que bablo no so batika tika na Mosakoli awa ezaleka maele ya bango suka kinde wana tant mutu montre ye nyo seza modifier pe ba réinitiar chaîne makambo mo kene ndenge Mosakoli Chako alingaka merci pour la confiance ingénieur Dao mutu montre na pesimbo te bongo na GSM production Mobimba na pesimbo te bongo na partenaire nanga ya Robi Visor Aigle pour la Romanola Malobate tika na pesa mbote na muto azana na plateau au manager international Azma Kiala bonsoir. Bonsoir. Oui bien. Président Miss Girl. Toujours. Tout là awa to so misu awa. Mais bon pena comme danger plateau bongi on ça va bien. Mon commission sous bien ça veut dire mais les autres c'est musala yo fonctionner na bien. Musala fonctionner na bien. Ça dinga na ibise ku Angola ba mitungisa na bango te tout ça na biso la défense à drapeau A. So balongo la bango complexe ba comprendre que Miss Girl azara naé déjà. Non plateau dara moko. Faut ça le bac c'est sous misu souper trop chaba tout na mona pe no musu bana plateau moko na o déjà ça da bien na ville kuna mona moko pe moko déjà bien bando musu pe ba donc voilà bon c'est bon technique ba ça la pe boy pour toi avancer toujours. OK. Kola ça bon. La technique mais il faut pas comprendre bon mot que nesenga oleka to bundaka na reçoit na ba fertilité zangena mutuna makolo tant Miss Girl sali boy ngape fona sala boy pour la défense ka ya drapeau c'est bon ba linga sko ki tema ba on ba bandaka. OK ça veut dire ba ko ba ya ba ya kati ezalaka bombe o ba busangi o banda pe mais muto aye aleki na yo ce que so betongo kara muto na yemo a reconnaître yo que yimta banda ce que so betongo kara to ngomi cha non occupé au thé au moins moi ma belle ole kanaï vraiment ah oui bien ma lobolobe ya makasi ils ont vraiment profond et lui mandé sur côté là ngaba il non là ma passe on tout expliquer le kamnanga ah il biso déjà que ah yaza bongoté ozuma mbo wapi ba benga après na iso so mona ma bemo na salagi pour te voir comment on na salle ma bemo ngana oyeba ngate so mona ma bemo boy na yeba itelimbisa fidèle non mon leki nango non moi Azma Kiala loin de bio Afrique bio poto partout ba bio mais rappeler ba ike oyozali pour ça là ba on peut bien quoi. Et après moment la pesi ba tout balanda biso ba bonsoir ba bonjour place bolanda biso pesi na mbote belé. Deuxièmement moi un manager à part wana na tiktoker na fan na bolingo moi j'aime l'amour na ba abonné na ngo balandanga na biki na tiktoker na pesa ba conseil na ngai tout place automi pesa na ba conseil après à part wana na manager
ça la marketing et pas déplique. Ça la marketing et pas déplique. On a appelé un quartier orchestre la mission Niance musique. Vraiment. Travailler vraiment pour. Donc il y a que pire petit dans travailler quand orchestre Niance musique. Niance musique. Il déplique Pomba. À part on est sous organisateur. Événement. Il y a des événements. Pour quand on dit manager, on a déjà organisateur. Vraiment. Et pour là on a le gars combo nango. Vous appelez moi mingi. Du fait il y a vous allez trop na Pomba Niance. Na déplique on boit image na efface na le beli na on passe tu vois on a bien que il passe on a tayé konka na konka donc il passe on a bien à part de musique mais famille OK balba yip ça peut beaucoup kana balba yip ça ba tu musu bomo ça to te no lo balo aye lo ka te il na famille donc pour ma na habité mutu musu so bola na mbongo te mais à lungulu ka complexe mo boy fidèle. S'il faut parler des pliques Pomba, Azapena mou belé pour nayo. Mais moi j'aimerais savoir comment est-ce que santé et orchestre et puis naye moko leader Pomba Niance. Ah, la personne ba bonsoir belé. Président de biso de pliques Pomba Niance en direct de Paris. La PC bambote belé orchestre na biso Niance musique ezali. Na mintu to na son makasi pour tout mix single na biso sans filtre. Il y en a 4 chansons. Chanson Mokoza mon premier, Mokoza Botelema, Mokoza Lelo, Mokoza Sassé. Ce qu'on a banzé, on a un mixing, il y en a 4 bords. Sur les 4 bords, il y en a 2 kilos moins de place, il y a Suksanga. Il y en a Sassé, il y en a Lelo. 2 chansons, tala. C'est tout ça les promotions, on a eu leader. On comprend que le musique est bien. On comprend que le Congo, ils ont un bâtiment au Balami tout. Aïmbeli ba mère, aïbis ba mère, yana ba tumsu bala alingi memi mosika. Ka jour alingi, ka jour pe ba bimi, ka jour pe ba kei, ka jour pe ba koyi na mai. Abeteli masana li solo, tala ni le gana petit mo, masana le gote. Bon ka le premier jour ka bokei, on se la faux chéri. OK, erreur. Eza maman nzambe. Donc ça dit message eza na que non, soki bo sali relation na premier jour, il y a ça que momi aza faible. Les gens aura peut-être chimie wana et fonctionner des petits bons quoi. Wana ndimo lelo. Ay biso ndimo assassin. Tout le monde a bakulunaire, tu sais bakangi bakulunaire. Peine na bango za 10 ans 5 ans prison makala. So muto a souffrir muto na bolingo. Pourquoi vous kamisete? C'est fou ba l'état ba kota pe ba no juger comme bolingo. Mamba love ba chijango. Non les la lobby. Tam ta soki singa ye. Ça veut dire les moment moi ça y est. Abi ah, non tu peux pas mon bal na boyingati. Abi no bobi ah, ils ont ka ba jé. Ah boyingai, sko mbala on parle le kana. Ah c'est le nogi muta bominga ye. Ça ça bolinga ye. Sko bi bo seka. Mais si on a essayé de couler dans tout le pota hier le cas Bodiembele bo wele liemba moko. Mais bon, on peut pas le droit, on peut pas quand peine na bango zanini. Et on a tenu l'état boza wapi. Mais ceux qui communent à Kake bando candidat tout le bande tous on entend à Kaya Yomoko asbaiki ala. Mais c'est là que on a sa mère pour mère. Ah, c'est là que yo même te chauffeur mais non ngai et puis au chauffeur combien de mains aux qui ça combien de personnes. Non ngam de yo la maman na ça c'est ko dîner dans ça azokisanga. Ngam na mère na Paris nazawa mais azokisanga. Ah bon? Attends, Jocelyne Ayebi. Jocelyne Moussito Ayebi. Yolande aussi Ayebi. Babi Yinda Zokisa. Mais, tellement ça yanga. Tout gérer kaka. Oui, bah, dis mon sous Toyembara. Ils ont que rien de bois qui sont écolo. Ils ont les gars. Voilà. Ce qu'on a pas quand on a des mères à Zokisa, on est moi trop. Bah, quand ça peut mêler. Si on est zana, non, tu n'as pas qu'à c'était. Pourquoi? Pour dans la soleil, nous avons bien avant. Soit ça yanga. Azo temps tous à la naï. So that since I'm batting so temps oyo. C'est ça yanga. Pour une temps on est dans zambé. Muto ngana na posa naï. Et ça la gaïe. Ton zamba batting that temps na nyos. To remposte ya mwana. Iyo wana yanga. C'est que bablo mi kim kiyo yana na bundeta ki on. Ba mi pepe kaka. Na bunda. C'est que mobile. Pour moi si azo éducation et pas mobile. Vraiment. Moi ça ko bote na famille. Ba messi ba nani mais muto éducation moi si ça mobile. Parce qu'il faut que ça ait médication, on peut savoir si ça y est bien. Quand on dit que moi si ma bête, abimana mutu moko boye, allez yo zorambo. Wana zo kufa. Oui. Tababi moi si matimi ba baraté. Quand on dit femme, c'est la tête. Quand on dit maman, c'est l'esprit, la responsabilité. Au moins la jeune fille, maman moko boye, au moins que soukna mo pono. Yo kamoye na maman yo. Na komi maman te. Yo no benge maman.
azara jeune fille longo soko longwe na ba sentiment ezanga tina. OK. On a pensé que quand dit maman on dit mana no so kende. Oso mo na bena maman na responsabilité. Eza. Vraiment. Comme les salibé c'est pas un problème. Pourquoi me ça na yo? Est-ce que ton hôtel musalo yaki? Comment t'as pas besoin de maman? Mais est-ce que ce comme maman yango? Ibisanga. Est-ce que tant au dimanche okende ki réunion ton ozongaki kutiba na balala ki la musa bango tala bato ya bana totala manzaka bana yo mo préférer ki kolo yo mo préférer ki congolaise mo obosa ni ta ko landela soin ya bana non komi mamate makanisa liboso so la mbina ton feza na bana après wenze parce que bino kuma mo wenze sala ki pe bana so zonyote ba liaki ba milaki si nango na lesa kabatu naza responsable on se retrouver dans Barcelone on se retrouver dans Maracana yoko zo baye na yo bango da baliaki na bango c'est tout encore pe na ngolo bafuta ba misala cher te 12000 bozo ba na misala ça les savoir que ba salaire ba bango ya mona mais oui ba 20000 12000 so bozo et musala na bango na respecter misala ba tout vraiment na respecter misala na bango so na lo banini lelo même na ba misala msusu aina ndaka meme esprit ya mabe musu pa mema ali pamboli alors tant nyoso yo musala faut bisa nzambe ta onga na sala yango si réellement na za yo tanga akomono poko mono ke liboso mamona lobi esalama nzambe ayo sote ke esalama te yo banda apo omona esa nde mona relation amoureuse moto akembiso na bolingo yo ozolela kaka te ke ebisa nzambe na lingaka ye nini okembisa so aza yanga na vana so yanga te kabola biso voilà. Mais si réellement pe aza yanga mais famille na zo combattre ngana vana mobilité to famille combattre na moi cité yo muto combattre rabattu numéro 1 kata relation ana tika ekimia so pasa yanga te kabola biso yo pe ngozana tango banzama kabola biso atenda futela ko ndako nzamba pe ba futela ndako OK ata ba masa ne ba ko loba okobosa na ba masa wana sola na nzambe si réellement za chrétien comme tout au sala ibisa nzambe on a essa binga mona kutana ngana lala zo problème na susu mukala pongi bu problème ani benyinga nala mukaboy na ibisa nzambe longola ngana nyaka na batu na bima boy appel alongola nga vraiment nzamba longola ngai ndo poko mana ndenge na obo kuma no kimia na bomo eboyo danger pena comprendre lo mo boy na pona beba na moto c'est muto na sema be papa na beba na basi na pe bana na pasi pela yebo loba na maeli mutuyo na maeli na bili kambe ko mata et puis bato bazarande na moi capacité ya ko transmettre message boye oyo zara oyo ibsande na bato basala eza oyo zalité bon vous avez ba victime to oui bino mo pesa ba conseil à love mais yo mo kemba na love comme victime pourquoi bato ba bosana ki oyo bimi na mona na ko za pe Saint Esprit voilà esungi biso nyonso nanga na bino ko ngana lobaki bino ukanki usaka mo vidéo mais tant esprit kimi na bosani tant ko pa na bino na saleli esungi penga OK mais c'est tellement ngam na lobaki yango pokomi so ngana salma be komi loka ngambu OK bochenga na ngambu so ngana nzambe tama bochenga ne mo misangambu ponza mtachanga vraiment et ça va bateau ba juger pasteur Marcelo voilà on sait on a besoin on a mitema ya mawa s'il vous plaît moni na pesa na honneur na bino très bien biso na bino to ba na nzambe parce que bango baba serviteur de Dieu bana misala nzambe relation nzambe papa na biso na biso na bango ya différent na bino mona musala na yo mokolo ndako vivre ndeni alors to tika o simba ba homme de Dieu pour ba on na musala ba ça important ba servir à papa na biso voilà et tumbu ye moko mutachaki bango na musala ndi akopesa bango yango to juger bango te place ni na bible ba biso pasteur akofeli mwasi akobalati est-ce que vous comprenez que soki mobali na zaki na yo a voyager yo voyager tiki mobali abimaka so 18 akuta da Damas adama kelala mais comment ya be fa luka lamba OK akumoko mama na lesi mo bomele musala na ye ana ba sentiment ya nzoto ya sentiment mo to kana abana ke pourquoi est-ce que abinga bali wana abosani tomba mwasi na ye
to abeteli mwasi le solo te ke na kufela ki mwasi to mwasi wana yebite ke ya kufela ki mwasi et puis mwasi na ndenge ba ke to bani ndenge pasteur Masola abali mwasi na tikile bututu comment bututu boki bokela pauvreté so boyeka il fallait pas bala pasa na mbongo c'est tout ça la bonté ande ko roi biso nyosto ape musana nzambe ana bato amela boba message pa nzambe bato pe lobiko vraiment. Merci pour précéder nga. Et un message oyo et mamaki na nzembo ya déplique pour manias. Et un message oyo et soigner pe batebele et ça nzembo mo ya bien. Et ça déjà lancé non? Et bima il déjà lancé bimaki déjà bato ba sala ba challenge nango et bile to ba lingango. Donc et que nepena bien. Mon premier a imité trop Koffi Olomide. Qui m'a Koffi Olomide na mokola premier rendez-vous ya bolingo na biso ba tout ba yebi yango ba yebi pas wana pas ici après il y a générique après c'est ba musicien pe ba vocal ba maes ba ba vocal ba Neymar ba vocal ba nani ba mutu ba da tempo ba nani ba mutu ba Gatuzo ba sali ba Sheme Mayala ba mutu ba sali pena ba mayas en tout cas ba Oli ba tout beaucoup consommer vraiment et là mixing el moya bien sans filtre beaucoup na YouTube a déplique bo s'abonner bo to consommer ba chant et ça peut ba nzembo ba bien ba rumba lokola ba assassin ba rumba lokola ba lelo en tout cas il a vraiment bien parce que ma banga est bien bimiona li banga agir sa majesté li banga tes vocal pour partout ba noyer ma so yemi nzembo lo li banga agir sa majesté général Awenge assassin vraiment ça veut dire toyo kabina assassin et ça bien alors tout quand on a tout consommé et ça vraiment bien asma qui a la ya rosolano ils a peine belé bien qu'ils en a pas question souci au précédent au salon on peut bien mais moi je mérite que avant tout ça net moi close ya makambo na poto chito kotalma mususu na za pour sana yeba d'où vient tes inspirations na domaine ya love et pas ya ba vidéo nyon sur ça na TikTok provenance ya ba inspiration na les aranine parce que te voir comme ça aux anon jeunes mais expérience on a tout. Bon, premièrement, na peste merci mi na ba abonné nanga. Na linga bino trop na mona bino te mais na mona ka de bo posta nga na mona de bo pesa nga ba Fox. Avant na koma na citation oyo. Na kutana pe na makambo. Na kutana makambo mais le bité que nyonso na loba na pona olela moto na kutana ala kisanga makambo wana. So nzamba malamu kuma na kutana nango ayo pesa nga sko kimia. Et ça tellement na kutana makambo wana yana comprendre que pe yana batu ba olela makambo na fona fortifier ba on fortifier ba OK na la musa ba conseil on est pour les lisa batu non ya ba conseil mo boy net na bisi on a tout ça conseil mo on a tout ça conseil mo na lobi la simbi maman nanga la bi maman ye avant batu balia il faut no bango balia batu wana batana biso bien sûr ba zela pour bango to ba boteki biso ba essayer to ba escalier na bango lobby escalier ngo tango yango tant zuma 100 azo mo 10 aso batali lipa so maman no alieti batali banda bazolia o sa perte tika maman lia o pe no biso la vérité tika maman alia maman abota yo so ida kufara atika bandeko laisse bango pas comprendre que aso ndo na biso za ki en vie alia alia maman kulutu maman leki tata mwasi alia yesa bango ke bolia pour maman zate ya bolia jarabo so za ki bolia longo na ye mais bolela nzamba sunga ke liboso ya ata na famille wana bana bandoki mona mona sunga famille mona sunga libota ata bana bandoki ba simbote ndoki pa ida mutu tout le monde et arriva pas ba il doit commenter comme ça mon servitude comment saler la famille non la famille non sentiment nga pona za la bien c'est que maman na papa na ba za la bien so papa na dans la famille maman na pe dans la famille c'est so na raté bango faut se pisa libota na bango ouais faut se pisa libota na bango ba comprendre que ndona biso kufa ka bota e bana et pe ça pe bana bango aboti toli tout ça la boy tout ça misa boy par exemple rozala pas muto aboti yo vraiment tala ko tout monde ngam na boti été asa mona ndiko nanga bango sala be bongo yo kila mbongo belé oza besoin belé au voyageur 5 euros 10 euros oyo mono tika na papa na maman na kin to na ngola ba préciser ko bebisa ngona masanga te tinda so bango ba lia
et bango et belé oya et na muto pambolo te sona ba para ba pambolo te vraiment pour nzamba zela lelo bana bango sunga ba para ata ba kota mabeli ata ba mama leki ba mama koto eta mwasi pesa bango bango ndozana bango yana ba nsuba buto ba mona mama na bango te bana affections ata po mona ki za na affections soki za te sa una na mote soki za balia ata so pesa te bozala ko seka na ko yambana na jantuana ele ko lia na sima janti muto yebiso mamba bien vie pokola mais na sima olia a yebiso te po akodunda bisende et rebébisser vie voilà merci. Il s'appelle Azmak Kiala ya ebele ezali ya roloba oza muto umeli trop na balabala on expérience pena ya balabala tout solo non moi moké balabala par rapport balabala avant na balabala ya lelo. Comment tu trouves les choses? Quelles sont les réalités oyo ezobebi sa génération tout soit ezo pousser génération et qui n'est de l'avant? Premièrement biso na kala ezara milliers lelo teme comment balabala biso on te bi que balabala les années balabala batumi ba comprendre la signification balabala te quand on dit balabala ezara tout bala portugais ezara ba biscateur organisable. OK. Bato yo basala biscat original ateka ba manga na balabala mais babi balabala genre na binoté. OK. Qui au fin mutu non balabala wana ti balabala eza mutu abimaka tongo ke tele ma place mo boate ka mo loko mo ya mo le balabala mutu akina kayu. OK. Ba ngwana to biso bata balabala biso lukana fox aux la compagnie monter ba manga no selo mais c'est comme son pena impresario organisado donc biscateur organisado donc comme quoi économie donc on a dit que ngana ko lo ba ngoni mutu mo ba économie abondisi yango yango do benga pena ki balabala on commissionnaire ou lukila ba to banda ba nini ba osali pene mo bureau no mo boy oui mais ngana biscateur organisado bato tu bana ba lival bato bana lival ba onyo stona ba impresario oui mais pas impresario ya yemoko ana ina staff te compte propre si ya moni bato mingi ba comprendre bango makambo te lelo siko balabala comique jeune boyebi elo ka sala raté boyebi musala sala raté mais alataka bien chaque jour azaka na bar amilaka masanga alataka bilamba ya propre azanira na balabala so pesa na téléphone na yetom tout ça na pour reposter ba fiche ya batu ba nini amibengi pe manager azalaka na balabala ça dit forme ya balabala ngo par rapport explication pesi biso ya ngote o eza siko ezo sala masiko le problème c'est nini ezana ba masa mususu akena bar pour asala promotion ya publicité ya zo sala c'est important faut bo sala ngo eza pe na mususu oko no pe ba o sala publicité o lango no pe na bar te ou pas manquer au respecter muta manquer ne pe au respecter mutu tout aibi valeur na yo o baluki o zongi mais o commande peut-être ya benjir peut-être ya ba ranking ya ba problème wana de mabi balabala ja wana mabi ya bwana pe mabina so bato ba kenaka ba ki ya ko kenikana na lo yenge ya yemoko on a peut-être ba il passe ni ba télémili mais si passe au télémili ça tout ça la humilité pour l'air est grave faut tout ça ba foyer oui Azmak Kiala ba tebe ba voyager na balabala depuis musala ba sala raté mais ba voyager na balabala donc ça dit il suffit qu'à commis côté sinon na balabala et puis aux une peut voyager balabala sinon on explique bien toi on a deux sortes à balabala et la balabala bateau yo ote kanini otu wapi obima wapi oke wapi kabwe donc azunga ni kaka aya na ba problème ngana na ba elo mo to na fait na mi mabato place to ça to comme ça batu bien très bien omoni soza pembeni ya mutambo partenaire soza pembeni na yi premièrement faut ça déjà na combo ya bien na minoka batu batu da balo bakino ba bien na l'équipe beli mais so déjà yo de libanda batu to balinga côté obebisa da réputation ya partenaire mais partenaire azana mi avani na mitema ya batu koleka yo OK partenaire na batu na mona na te yo na batu ni bisani bo mona na on déjà moi défaut ya da moi défaut déjà na case mais où est important
ça va que bato basa mambo amoni ko ça bien oya mabe concession on ça là les lots qui ben gérer les belé les réseaux sociaux les ara bato balabala ba jeune ya balabala le tomoni ba publication maramba fiba quelles sont les réalités tout font là des types pour les affaires sociaux oté ti basala bongo eza po ba fiba ka ça dit pour azaka na balabala ils ont des conséquences nini est-ce que ça va y avoir une chose bah comment bah des fois bah réalité ça nini na bato baza bata balabala mais baza sans schéma boye bien na cop mo boye te mazaka na balabala est-ce que ça ba procédure moi suivre ça ba blou mo ba pratique mo ba salaka non premièrement ngalinga respect bato tout presque ba respecter nga plein respecter bato nako bima lokuta teke na yoka kité très bien bato ba yebisenga surtout na yoka ki na sepela ina ngote ezana ba terme mususu yelo bino na mututé mais sous forme ngir wana ekoko bimati ala ba ngir mususu senga mate ebima na miso bato tant bimi nga directement na condamné ka pona ngir wana eza kilo eza ngir te mais terme ya wana eza kilo makasi eza kilo eza bien te des autres fungola ba branche tout terme eza pena ba ni mo bisika na ba discussion place wana wana ba betana ka kengo bon na pesa ka conseil na condamné ki te na pesa ki conseil skolo pena osinga la bande ona biso eza nini elongo na mona mabe eza tokomo ko to kotisa ba ya na biso bandeko ba sunga biso bandeko ba faire voici ba te belé ba poto ya ba famille na bango na buzoba mo ko bona kata ba buzoba c'est pas bon non c'est pela ngoti ata bandeko ba na poto na ba obatikali a to ara famille to zelo moko to finga na ndibini mo ba musique to finga na musique pour te développer pour mutatika munya na problème na motema te mais to kota na ba place mo bote pour na baby sa réputation pe personnalité moto pe ko tuka munya lo na motema c'est pas bon to ya raté likambo za ya mutu ote yoko zuya mo komisa la tission ya mutu voilà ça va be ya to ko tsa ko batuna buzoba yana mutu ya na betra bino med fois yana mutu mususu a aider ba vie ya batu yana likambo mususu boyo ko tina kata buzoba pourquoi na yo mutu na rapport on ko tina buzoba danga na bengano to garder ba fruit wana to tikali nango ba très important ce qui c'est ba réalité mo comme la bino bo garder ngo pona bino c'est mieux moni place orange ngo boko e comment na te po bato musu ba kota na bozoba ba bato ba eda libota basa bato yo ba eda bande ko mususu pe ba kenda mabanda to ko na range wana te vraiment na senga pena kimia rendre sila qui n'ont pas déjà les gars qui n'ont déjà tout c'est la famille mais c'est important la vie faut ça la bien amuta ça bien on y va na sabu ata nana bata maboma ba linganga ni muta bien chose zo linganga te na tika na ngayo OK donc ngata mutu aboma ka batu so linganga ngapi na lingi OK aibi pourquoi boma batu ngana vanda ka bien na batu ba bien na mais batu lelo batu belé ba créer ba désordre yana mutu mo monake kimia ou appeler ça conseil mais créer des ordres ta ba polémique ça lelo mutu mso na kimia madame motema et par rapport à quoi batu ba komi au mona azui affiche moninga mo zo affiche ni apibia zo on affiche ba publier na bon terme na motema bolingo au mona mais zo affiche moninga o tchonka boy maman tchesope AIO o tikango moninga na pas au mona aotala ki ngana na ngujeza azana événement na zucha Fox ngaza na mutu moko te azana événement na mbuko ngona cha Fox ta salate na cha Fox na yepe na so na zana mbo na sombi so na moto na mutu somba na sombi na système za scène OK na pesi kilo na so le publicité o za pe kilo après na ba page eza minene na pe moi quand même reconnaître so na suis na termine na baba la buko si de 20 minutes ni mutu pa ko ya pa yambanga ba oyat Baoyako baoya so publier surtout yo so publier loko déjà na sirata mo 20 personnes voilà batu bana posaka ba mona bayo bayoka batu bana posa ba commenter na CT OK moi comme bana manager mutu to ko zo nango mais biso nyoso to yebiki ba norme ya management est-ce que to za nango c'est ça ça c'est comme plaisir vraiment c'est un nom où il a plaisir na biso na ngola ya ezala nango comment qui star elongwa vraiment batu bataka qui star batu ka biso na TikTok na Facebook ba longola biso comment qui star so na singa na bandeko na nyoso tout o bandeko na Paris na mona ki diaspora diaspora na sengi na bino na linga bino mingi vous avez frère na nga to beti to sene no mamba pasi to donc na mona ki
ba faral bazana mi l'esprit to dans sur l'année presque trop pe ça ba conseil na mona ki 3 pays sujet mobile papa maman passa te maman Olivia voilà yango na moni sujet mobile azaki wana na moni masala ngai Dido para français vraiment na mona changer comme mikolo comme venir ba français William Sondeni na yete zala na moni emanindala yo to dani mtakimia déjà emanindala sengi mate na comprendre que premier za na ngambu na yo to boma moto wa libota to sala mamba bien ba ndeko musuto bosani ba kombo avant que les cannabis na mamususu rapidement to au monde appé kulut na biso Fata Kimbala c'est-à-dire à démarrer délégation routine de Bangola na kisasa ba biso tuba na Angola mingi na bande on a biso pe ba bimia ba ke poto ba baby sa poto ba baby sa eza Fata Kimbala te même Fata Kimbala ou Angola papa eza on a pays Afrique morote oyo moto uta Angola oza na complexe azate moto ba na poto na eza na bande ko mso basi na mibali o ba banda ko kende poto liboso bato bazoloba na parce que yeba le na TV non Fata Kimbala comme conseil on a un petit frère na yo ba o bazana ba ndeko na yo ya mabango bien c'est un problème na mutu mo bo solo la bien bo sataka na raté bo zuka na ba pota congolais Angola congolais Congo Brazza tout ça elo moko to sanga to ça bien c'est tina nincho bo ngana mona bini bo pesa biso pasi pour Fata Kimbala auta Angola a finga ba congolais a finga ba congolais ba zaïrois parce que ba zaïrois o bazaki a ba ke mikolo yo ba ba girafe so ba okapi ngana comprendre encore moi ngana ngana meli bo kende te banini quoi ngana ozo mo ambiance famille voilà les so bo sangana to mutu azo tsamungate to ko ba famille et ça la bien et tout donc mais on a sa conseil bandeko oyo bakei déjà tabosa ba live ngaba na bona vie mutu va azara na poto no discuter na yete ako sanga pour mutu na poto dans un pas ada na pas ada na carte ada na nyoso na nidi la ba ngunda aya ko sona na ngamu na Afrique okapi na yete na kete te na bona nga ata mutu poto ofinga de tonga mili pourquoi no répondre te pour sona solina bango na ka fara la bisingo na lia eloko boye na solina Dido na lia boye na solina CG na lia boye na solina Mani na lia boye na solina DJ David na musala na solina sena ilanga na musala zela simazmaki oso comprendre na mo ka ba distingue na bi chani ki gola mamna bino na Paris nga longo nga na yete jour na oya bo etika nga na ngunda vraiment c'est alors rapidement to chité na biso to mo zonga na mo mukia avant to kota mambo ya réalité mo bo créer peu polémique moi trop ba influenceuse na biso c'est-à-dire ba fina biso ces derniers temps na ngi Angola awa copie qui lesbienne et communauté na tomo élevé na ebité so ito traitango zoa qui lesbienne to traitango qui moté à mabe to traitango jalousie ka ya basi ne on a biso grâce au auteur publié takala na ba réseaux sociaux en tout cas et ça l'indeti moi passe et pas un aide wana aza petite sœur nanga aza ndeko naidi pas ndeko ba famille premièrement et puis c'est un peu non passe maintenant c'est un kimia place to komi o ko pesa conseil te pour to komi dans likolo bateau de Satan bateau ba giraka ba makamba boida ba zuyango ça veut dire biso to ko ya souté ba dali enda na TikTok nanga jamais mo nanga na kota makamba mutu na pesa conseil maman boy non na ele mambo na ti na okipa ngote sko ba ndeko ba sa mamle c'est qui les bien so nini bon ça sentiment mutu na kota arranger na te pour ça musana bon mais non c'est na bateau ba sa na ba sentiment pour l'andi mabi oui bateau pe ba sa na bondoki nzamba sunga bango ouais bateau ba sa ngo ke dans les nature ça bongo faut appeler quelque chose musala ngo na mona ngo ki na ngo uza lo to kota maman vitalité na mona ce qu'on a ba communauté on dirait quand ba congolais de ba bomana ka bango na bango tandis que ba communauté mususu ndeti ba sénégalais et to ba nigérien to ba wara ba roza la ba melani ba millions momo na bosi soka na munoko mbuka na bango eleki na bongo mais ceux comme kaka congolais na ndeko ne congolais parce que je ne pense pas que ceux qui sénégalais mo balinga publier ndeko na et lumbu omoni moi si o atinde lio vidéo ya mutakala yo mobali tant aux vidéo no publier en on a 5 ans de malédiction
On dit pourquoi? Tant moi ça tient le vidéo na mutakala atinde liango na sentiment bozaki non entre vous deux. Atinde le te pour azoki ça non. Atinde na sentiment tant yo yebida ke lo ba téléphone comment va problème ba ko yibwango. Tant tali effacer ma morte ou soit sur boza mboka moko. Pour ni tout assez o senga vidéo ke o ke defa fa. Voilà. Ya salon ka place wana ti. D'ailleurs tant o publier moto ba publier mutakala. Vine da bobo miango. Alors moto yo sali bongo. Donc tout le monde c'est un bolimbis. Attends à niveau à niveau. Pourquoi c'est un bolimbis? Attends il y a une salité. Parce que téléphone ça dit ça on a bomi déjà mon. Ça dit makila na ye et au matin. OK. Ça monde a passé. Na kutana bato bazo ba shoko yo. Ils ont qui ça mais na senga kimia ce qu'on a ba shoko yo. Place muta perdre yango. Zamba ta la pisco foi dans mamba boy. Vraiment. Yo muta la sonta mota la foi nao. So la muta foi une semaine c'est belé. Et longwe. Ce soir muta foi toi muta mokili. Au lieu on paye une année 2 ans 3 ans 4 ans. Nous sommes mieux au pays. Oui. Le ba film moi c'est pas internet. Merci pour payer mon train journée. Mais et ça rappelle cop hein. Peut ça rappelle cop. Cop ane au ça yo, ce qui nzamba tchaka yo, o le kana sima. La circonstance ça marambwana. OK. Mais so yo ça qui on a sentiment na diabolique. On a film mon ya mabe. Ozala humilié jusqu'à la fin. Si au coup faut ça. Son zamina permetta qui et les cas circonstances. On a humilié pour écolisopé. OK. C'est normal. Mais dans la boy, il y a une relation amoureuse. Tant que l'ingénieur moi c'est mobile. Sexe est très important mais ton compte on a bien matériel. OK. Au tout ça les disent la ligne mingi na okabwana ibongote non. Mobile pas le barana yote ki non. Ngam na banana yi. Le baraboy. Mobile ocho ki me nta bandina yo. OK. Pour moto ya tchanga mal à l'aise au banana nga no banana nga te au bandaka na nzoto pour vrai bolingo ya motema on a bien na mobala za bien nga mo baba linga o tchanga kimi yene na banana yona na banana yi ah bon yene mta devejanga so bi bo devejanga mo tikanga ba pota au banana nga te na wangani vraiment émission aux faits sociaux et zarapé bota l'émission bozupe bo gagner quelque chose comme conseil et ça dit bien. Asma qui a la to qui est dans rochité, oui besoin elo mon boy question mon boy et bon bama qui vraiment pronayo, il nous a mis place à expliquer biso et circuler dans ma page et créer polémique comment est-ce que depuis que Pomba a se retrouvé na terrain mon bon héritier Watanabe, c'était quoi au juste, quel a été le problème et puis est-ce que Pomba n'engazana bien na Fabregas maestro n'engazana bien na héritier Watanabe. Comment il arrive des fois bah tout bah il azara pire Fabregas mais agera pire relationnel na ba musicien moussous. Depuis ayakipo ayemba to ayakipo ba o la lo nini concours oyemba to concours barankini. So concours barankini da depuis qu'il faut bolongole. So concours oyemba na o garder famille faut chai. OK. Pour ça barankini té. Deuxièmement tant on encore qui ont c'est déjà manque de respect. To respecter président baninga dans orchestre na ye. Tout le monde a pu ba vebele mukolo. Mais à ça l'époque orchestre na ba age depuis que ba ça ba agité na ba carrière. Ah ou mais là pas mettre la concert ma banda. Mais ça non orchestre était. Ah non orchestre était. Mais depuis que ba yamba on a ko yana orchestre. Ah puis na ba musique na ye. Président Fabregas aussi à la villageois Gogawata tout le monde président la spiritas naï alors la spiritas besoin que ça respect pas de plique ba village besoin que ça respect pas de plique c'est un problème ba ba frère mamna bango tali so beaucoup beaucoup autant ni ka connaître mais biso tout bien na bino tout musique ba bien na ba spiritas ba bien na ba villageois c'est très important de consommer des sans filtre il y en a 4 chansons il y en a Lelo il y en a Assassin il y en a Botelema. Et à mon premier, elle a bien conseillé. Mais il y a des fois aussi ça dérange. Oui, biga que Massano Aza par exemple pire y a ennemi na yo. Attends que solo la yote. Déjà machine. Est-ce que tant où wata na ranking na déplique. Tant depuis na ranking na wata ba mal à l'aise Fabrice à côté la déplique. Non. Tant depuis que ba bébé na Fabrice. Est-ce que wata côté la déplique. Non. Et ça la famille. Et ça donc la famille, aux famille. Match ba beta, il y a match anniversaire, il y a ndiko na bango bengise bon beta match, ba beti match sili, donc kakei. Évident. Évident non. Maman peut tout le monde trop pas vu na biso tata mo biche. Ça dit le roi yena Koffi Olomide Simba raté.
kasi bato ba sa sko derrière bo sa ba vina ba sima bato mabe so belle musique on to me mango boy bango fali na ferry ba tika la longo na métropole te bo za artiste ka biso nous ba musicien na biso no so ba na sima na bango ba nous na seti na suka bo lo so fali na ferry bazate ba na ba tika na place pourquoi on ne que ne boye que te pour moi kata na ku non et que ne na ti moi comme na suka le mina tiki et ça le suka côté. Ah bon? Oui. Quand la musique est soutée, et ça comme que faire et fali, bah tu vas te na sima, mais sur les concours, tout le monde malin mais pour tout quoi il s'abango, après bon soit pourtant puis bah sur mata, bah pourtant et si la lettre la bonne dans l'union est ici. Ah bah venir biso bah ensemble bah JB banane bah faire le midi, bah on peut la tirer dans l'écolo et si là en haut, et ça va 3 étapes 1 2 3 c'est tout. Très bien, merci. Nabatonio Sobalandi Bisso, ça fait plaisir parce que vous avez une émission fait sur vous aimer, vous commenter, vous partager et surtout vous s'abonner à mon sacolisha côté télévision. Mon lobeliambo kanaza côté on ça la bien. On si longtemps que contrat ezana il y a 10 ans on s'est rappelé, il y a 10 ans nadao c'est que bozaka ya recp quoi. La pesi bongo mote na batutu balingaka ngai to yamaki bongo Azma Kikiala. Le manager, les tontons qui parlent mieux que les autres. C'est-à-dire, Yende, Tozagi Naïr, Aza influencé, Aza Mambu, Bele, Bele, Kat Gala. Vraiment. Toujours sur la source Mambu, Italie. Il y a Gala. Dans les réseaux sociaux, Gala VIP. Gala VIP. Gala VIP. Créé pour moi ba polémique trop Gala VIP. Na sepele le mot programme qui bandi wana so balinga na comprendre que na ko ça bien na ba ça bien affiche bimi ndenge bandi ko ba publier na motema moko mari bando ki bazanga te mais na bando ki ba publier. Na sepele comprendre que na mutabatu na moni ba massa tout est là la té. Mais si vraiment tu as pour ça tout se distraper mon qui na ba problème tout ça na ngo to betelo ko sto sili to chata piscine palanka to ngombe to beta to na arena to beta et ça bien na bana pour ça union fait la Fox on a pour ça mais on s'est ngaboy samedi le 2 août na gala VIP ba mine ba réservation yango ça la réservation na yo je n'ai pas tu la TV au zapina na ba tous na bango ba mon a déjà ba fiche ba ni na ba réservation ça la réservation na yo sur ma place na yo place za muki sur ma place nous na respect kuna place za maki ateke bo sur ma place ya 4 personnes bo 5 obeti libakwa tika libanda mutu pa benda kita mutu boazate obe non ndeni to se respecter to la ta social yo la ti social robe mo ba mulai ba singa mikina talent na go saki no bo na loboko na iPhone ayo obenda kita bato oya 100 oza mo to d'entrée to mo champagne te mabeti on est à gala to me la presque to me la vraiment ba champagne ba whisky ba champagne to ba eka Makiala on a yebi na ba mingi ba champagne na ba ya et puis place on est à 300 si on a la mémoire bien ba 300 places ba 300 places c'est place wana ba doit ba champagne parce que ba droit d'entrée au côté rabona assuré télé ba droit d'entrée ce que on que c'est parce que ba avant OK pour et moi Japon mais ça tout est VIP tu appelles la multi VIP. Et là, votre salle, mon mané, on a changé tout au laticien au bilambasika. Quand on dit salle, attendez pour vous la salle. Si vous avez mis surtout, on aura comme si on aura salle, car yo. Ouais. Oh, wana, et sa boîte, et sa confort, pas junior boula. En tout cas, ça le quoi bien, ça le sous les colos, on a parlé à toutes ces chances, ça le mot vraiment, il y a bien. Mon niveau on était assez on et ça normal pour les couleurs ça la barre dans cette la boîte et qui tombe en casse mais modifier on sounaye azana biloko nyonso junior complet net tout monde akana ki bokolo neza net tout monde tout dilu on il y a épines à la défense il y a kilamba cash défense il y a kilamba cash pas junior boula to ya to ça on a samedi à partir de 18h to na okota soko yaki na moi na ta boîte té na ta ya galati pardon ko lo ta passe à un pour désordre ba mettre ba ozona veste ba boko libanda veste panzani donc il y a un calcul que il faut quitter wana so ki be mama oyaki na mbali zela moto moniete zela bobunda na ndako so moni oyo bundu sela wana personne ça zua te ba tout se respect en plus ba DJ na tie et la cité ba DJ ba tikali ba yebiti ba to ba mélanger ndambu poani na posa chacho na posa wumba to ka musique ba na c'est sûr bo moni affiche nge bimi ba ndiko misu ba betela libaku
affiche wana eza wana mutako betali ba côté pour ani tout ça la affiche wana pour tout changer makambo vraiment muntu ocha ba kombo bele 1500 kombo ya oza mutu abato bosa nipika kwa mutu mususu vraiment obetali ba kupa ma mutu na boyo ya biso muntu ocha place wana tucha o alinga o akoya bala lelo na ngola na lingi su ba fiche bocha ba kombo na cité bala lelo na lingi affiche ba kombo ba te bele ba chaka mo ba logo kaka ngamna yaka na nini ngamna na yaka na showcase. Ok. Showcase mtaya na wezanga. Ngamna yana mtali boso na sala showcase na ngola batu ba musa batu ba showcase nga. Yana lubi bana lelo na ba fiche ba kombo za insulté. Et puis na galant to moni en tête ya fiche te anenge za rafula na presenta. En tête ya fiche wana ça ba ndeko ba olandanga. Wow. Ba manager, ba vie, ba grand frère nanga, ba tout ba mwana ndimbo présentant pour le fait que ça na bino le sali qui na sale loko yo to sepela ensemble. Ba tout la partie pour yam douter. Na da rateke na orchestre bo lokete, nga ba grand frère tout yanga. Ba masa tout yanga. Nga pena ba ndeko o batu ba na be kiribo nga bolongola nga batu nyoso na zana bango bien. Parce que batu nyoso na bango bien mais le lope comme mon parti pris à tribique batu FCC Ali toyebi koto club des millionnaires ezali toyebi koto PMP les ali yuzatana na ngambu ya nga déjà de takata FCC ezanda kuna biso FCC za pa na biso FCC za pa na biso pour respect on a remettre pas grand frère na biso Paulo dos Santos il pas zone c'est la ngalinganga makasi alinganga makasi mata de na ko lubate po na habité donc FCC za biso zanda kuna biso en plus ils ont mututa ko manquer vie on a respect on a vani na hôtel jamais tandis que là on a mutu pas aider mingi soki mutu za na problème na yo na mutu za na ye na yo pe mutu za na so na problème ba no ko tete si là na kuna na makamu na yo o yana buzo bana te si là na kuna botika ba gafa na biso ba za la bien o da ba ça les a bien beaucoup na pété que yo ko selima sa mo makamu poka ba ina no bandeko pe bofinga arrête toujours ma place tout aussi kilamba cash bot que tant comme cité parce que ba showing mingi ya ville ma moye ki ndeti moi de kama obo sikoyo te kilamba cash na ndenge na bango bata ville pe na ndenge na bango yo exactement mukina ko pesa bato ba sa ba dibana po bato ba sa ba dibana ta bato ngo biso to yebi bango yo na ville osalika 1 mois parce que mutuma vana na paranga kenda ville ça da 10 ans. Yo bête les villes, tu dois être sur la ville. Il doit être là, bien sûr. Déjà faux débat. Na tinde ni bokabolango. O ville te abakabolara. Ba ni neto bona kazengeza, ilamba kiash. Ni ya munene ranger les a, tala toneza. So ville les a. Non, pour y ville en moté. Parce que d'abord organisateur nous sur Yacho. Ok, c'est nous mon amener noté so basel maman na boba sala bien, ba étouffé au p. So bokalé peut-être date moko. Bazalaki maintenant quand on a le souhaité pourquoi pour ba continuer ba polémique ba continuer que ngata tout ça na yo so ba natena muto wana tali ka bino surtout on a comme kota mambango ila bêtise comment c'est pas bien pour ani na malamu nzala pour na bien na batu nyoso on a bien nga on a réponse à question na ngata ok c'est ça te nyoso tout bala ba ka ndenge moko ah ben oui bango tout bala ba ka ndenge moko o alem pro o nous sais pas moi tout baka ndenge mosko biso na déjà ngai na batongo déjà ngana ko se na ko loba mamu na yo ya teke na loba mamu na bango te bana batu na bango ba oya ba loba mamu na bango OK ba bandeko na nga ba frère na nga parce que bana bango pe ba oya ba ko yo défendre mamu na bango pour ba sala promotion na bango parce que ngana mincho non sa promotion na nga ngai na ba frère na nga na bandeko na batu balinga nga na bango batu ba chef ba nini yango na bandeko na nyo surtout ba camarade na bali bana mbuka ba aider ba obaza ba massa tout ngapa na petit te mutu massa to sala bulu vraiment merci Azmat Kiala to zalawana galant ochongo na date ya concert ya Fally Fari non nga des nini premièrement ba tumi ba comprendre ma mbuti ba ebati omoni déjà Paul tu dis le sénateur producteur ala ya mo alinganga mingi omona ngola tant mutu abenganga manager international ta kangi masolo ba manager ça Paulo no tila no vidéo OK ça Paulo tout dit aya mo alinganga mingi nga oya te place ya chimbongo ebelenga na yo bebisa non to ko sala ba bilo mo bo to ko sala mais place o ya chi vie
oh on a peine à rouler c'est na ya baby sati mais ndenge seulement mo ba mais c'est ko discuter na mo nango loyal est normal ah voilà ko discuter nanga mais na ko na détruire place oh ya chimbo ti nana bande ko na ba lia wana ngapi na lia na sima na bango OK na to pousse na bien na wele la moto ave nanga na kota mutu pour le camo qui est bien nous on a kota mutu il montre que affiche première fois affiche ça manangola ba tie ba logo ba ministère nyonso ba peut nyonso ba publier yango vraiment on a ya mari na ba le sénateur musika on a ya beli sénateur Paulo Tudilu to so ba mote siko zali ba lourd baza to pesi mbote bongo Paulo du Santos les guerriers asma qui a la to na so vraiment na suka bato balingaro non bato batali biso un mot et puis bazomo ba dédicacer ça la bango bien bato balinganga na pesa ka conseil moto aza vrai na yo et puis sala na yi ata mutali boma c'est important ngolo linga moto alinganga wa linga tino lingo nini oui en plus dans le basuka botika contenir ba relation pour bolemba pourquoi son azu moto yanga a tchanga kimia arrête déjà botika no compter mais son moto tchanga kimia zati na ko changer le wa bilamba na pesa mbote belé vraiment na pesa mbote belé na c'est dalilanga na kata tuga na pesa mbote belé DJ Gloire MP4 l'homme a uma cause simplish idole toujours na pesa mbote belé na Rani Stress Gabriel Kala pesa mbote belé na CG Mobile Sterling na pesa mbote belé na Lucien na pesa mbote belé na manager vainqueur Aline au garçon noir pesa mbote belé vraiment ça tout ba na poto pesa da bamba mbote pesa mbote na Frank Obama mokonzi en direct de Kinshasa pesa la major mbote pesa bamba mbote belé vraiment na pesa aussi bana tout ya lemba mbote belé na pesa mbote belé na Joe pesa mbote belé na Chende Gola pesa mbote belé na bala les millionnaires ba Sikulaire ba Frank Bufanga na lemba na pesa mbote belé tout ça la na bila linga bino mingi na pesa mbote belé na Mireille Kalala à Kinshasa bola mose belé ala mutu asala ba bola mo donc un jour son zamba pamboli to futango yozala bien. Vraiment merci Azma Kiala, merci bon pe na Baxeli Mbote et pas ya gouverneur na biso ya Congo central. Le Congo central les Valère Moussousou parce que son excellence grâce Bilolo gouverneur ya Congo central. En tout cas, un grand merci son excellence pour la Sozo Sala, on dit mami et puis surtout Zaino depuis Kala, Lelo Congo central, et il y a la pena États-Unis à Kisasa, il y a province à Kisasa. Alors la PSI, il y a capitale à Kisasa pardon. La PSI bon mbote pas ya Dieu merci Kimbang plus que Satan. La PSI mbote pas ya pasteur Nanga, Papi Alphonse en direct à Belgique. Un grand merci à vous, l'homme de Dieu. La Baxi Susumbo Tepa numéro 1, Yamosakol Chako Télévision, le boss Michel Chako, la boss na pété, na pesa mbote, et pas ya Dona, Mariam Matondo, na pesa vraiment bambote. Des gros bisous à vous. Merci aussi à Richesse Chimba ainsi que ma fille Edwin Chimba. Papa Tembo. Sylvain Zemba le Kinois mbote. Sylvain Zemba le Kinois. Nash congolaise. Nash congolaise. Pesi pe mbote belé. Morga bitumba mboka. Morga. Mona ki lone mataki. Vraiment. Amerika na biso pesi mbote belé. Na pap kauka Rwago yoyo. Moi musale belé le 27 biso tout na Palanka. Et ça biso bien. Na club Moshido. Vraiment. Dimanche combien bunda mawana club Moshido. Batu bana tu SNC nzambe boya bana tu ya Amerika bana tu boya ngaza kadena bandi bonanya osnalinga bango mingi boya pele to zalawana soki to bimi na komba to kepe pas la junior boula pas ya DJ Billy célèbre anniversaire na kepe passage Magiski lobby le 27 oh déjà ku tuna dige da lobby da direct quoi vraiment merci bongo na obaxi la paix grand frère nanga si andungala pesi ba mbote sikozali na robosa na PTP kozala lisumu soki na bosani papi mangungu porte-monnaie magique maman Hortense merci na ba manette bogo sa manette za kikolo maman Hortense danger maman Hortense ba tapage pour maman Hortense azana ya Robi Visor Aigle partenaire éternel ngai na bino to okuta na mbalasima pour awa ya na fait sociaux ciao.